geste à de moni babi même la Bible balobi DM c'est lui qui donne avec joie to moni nous opé ça maman et sengo enveloppe to moni vraiment éviter tant balo baroza frapper tant balo mbongo za kisi et ça rondé bon frapper na beta mutu na éviter frapper ça net ba faux dollar oui bi na bien hein ils m'ont fait ça non comment non mobile nazari obilo orchestre bando sala c'est comme mobile ndeza ikombo na mère comme on a Mumbata Joe Poster les grands mouyaka ah mère mu aza vevia Joe Poster t'as la beauté au mère azana mais beau qui pète mais c'est que le soir merci Bolanda Congo Promo TV site et kanga ba site tout site oyo ezoke ko découvrir ba star ba bazana ba palais ba batika ba basa Bolanda Congo Promo TV ko yango fin yango ndefin ba vrai chéri ba vrai Joe Bolanda Congo Promo donc site kanga ba site tout oza patlora biso boto bomba maki metara ya punoli biso donc site kanga ba site tout Congo Promo donc batika au vivre toza Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka donc to solo na ndenga scanten Weston ekoti na Congo Promo yenda zolia ba jour ya lia ka 3 fois na kata Congo Promo Rafingindo scanten ye donc bango batika la quoi ce que si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten ekoti kaka donc to leki na biso Rafingindo mokonzi na bango quoi Raphaël Ngindu I'm your brother, Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO, Mokako soit kende liboso. Vous avez la fierté na biso. Congo Promo. Oyo ezabu ya busambate tembe na mutute. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sal mokilina esia ingénieur Rafingindo petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct. Bolanda ba Potonios Belgique ba la Potonios. Ouais balobi Rafingindo Congo Promo à suivre. Toujours idéologie Babi Bolandango. Aspect Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Rafingindo. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce qu'il est tous en Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Donc qui ne doit pas biso de côté na baki. Tara Congo Promo, to côté partout. Bango ba limiter sur le côté partout. Donc on a biso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site pendant ma BTP na pour ça site au niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo Promo TV Rafingindo number 1. Babi 001. Dans la state. Niveau matoso. Vous avez en États-Unis. Niveau à boy. Il faut que vous ayez en États-Unis. Tout le monde a mis sur le terrain. Tout le monde a mis sur le terrain. Et que bonjour très chers amis de votre grande émission Théo Bango avec Yves Pantos, grandson, la femme de Dieu, hein, directeur des informations, chercheur, Bibo, mais c'est ambassadeur, parce que comme moi, ils avec le boss américain Rafingindo Ndabi, Yves Pantos. Ambassadeur parce que Moussala et l'équipe voilà, aujourd'hui nous sommes très ravis parce que nous sommes avec le Fiston, c'est l'artiste, comédien, leader, le patron de tous les artistes comédiens. Nous en avons un geste à Boinan et Salimate. Lelo a préféré appeler ça carton, soso, poisson, l'osso, enveloppe, maman, ma foute, même huile, tomate. Ah voilà.
donc babi vivez le temps fiston ça y geste à boizala raté artiste musicien bana mbongo koleka yo basali maramoti mais yo en tout cas nzamba batela yo apesa yo et belé encore plus parce que babi ko pesa avec joie hein babi c'est lui qui donne avec joie nzambe abaki la sont encore rebellés tala mo balo apesi ne sengo apesi te pour le lobby bobenga inventaire apesi te pour que lobby bon fiston ça y a mbongo kisi apesi te pour le baquet à ta frapper enfin ba mbongo ne normalement mbongo wana a sata makambo mususu mais a penser na ba maman oyo ba papa oyo batika ba maman baza pe na bana ba pe na bakoko alors voilà donc le ton la résidence privée na ye na venu Lusambo na Kitambo justement là derrière la commune il y a Kitambo na hôpital donc comment on appelle ça hôpital il y a Kitambo voilà tout ça na Simalango to yé pour que toi assister parce que ba bengi biso babi awa so moni présence na mutezate c'est ba benga kiyote donc nous sommes si site na mnope eza muke et le bilan reste quand les super pour cameraman ba misupe ba royi ba bango image parce que ba bengi bango timba yé kaka na cafriage mais Congo Promo il vit pas tout ça je appelle le tongo na mode de masana ken piano après ça mambo tila bana poto ken piano ouais boni voilà nenigo posé na sepeli à trône tukutani talaka moi c'est parce que ngala mi ça la bien makasi vraiment ça la bien est-ce que yo ba bengi yo to miyeli ga yo moko ko benga ngapa nani pas fisto c'est ya zana nu master nanga to quartier moko so ka zana événement tout a signaler nga déjà avant voilà na sepeli na geste sali pour ba leader belé même ya musique ba sali ngote ba leader belé ya théâtre ba sali ngote bon ça c'est vraiment nzamba pambolaye apesera ya belé voilà moni jeune yo a jeune moko ya ba age na biso kaka voilà mais master peleni tinga do bota mane jour moko mois moko année moko mais nga so boté na 23h ya boté mi siko na ba siko yebi pourquoi nzamba zo pambole ko leka yo musika po ye moi dans kabatro pour aider ba maman na so homme de VR te ya niveau net pour aider ba mère na so ba homme de VR pasteur Moïse prophète Moïse au à Londres. En tout cas, on a passé Bambote, expliqué Fisto c'est na l'an 2010. Albi Fisto c'est na mon alipamboli moko munene za liboso na yo. Mais année oyo ko risquer problème mo boy ba série c'est ça la accident munene. FC Bikendo pesa badona homme de VR. Nzambe akopambola. En tout cas, maloba tout pasteur prophète Moïse alobaka et salema parce que ça prophète moko ebisaka maman bisope na mona net famille nous attaquer balingi ba bomo misu et salema ka maman misu kufaka tinda ye kendo sala badon boye maman biso misu efungwama il y a même prophétie à ebisa ça donc batu baka morate so c'est ce qui azomata eza nango malobo nzambe alobela déjà pour na ça alobela basala nzambe donc il y a ça eza qui cité quoi voilà merci toujours prochainement pour que tobe dama solo parce que babi ken bien na mbanga toujours danger ba ngo mozu ya pasi ayeba pasi abaninga ndenge ve na so wera yemba yango bomo na sai en tout cas félicitations ba leader ba l'an exemple et osala bien gouvernement na biso pe gouvernement vraiment soki bwana souci vraiment ya population ya peuple congolais ndenge sai penaza na souci ba maman ba veuve na service social ya ba congolais pene bonga ya gouvernement vraiment bozala na souci ya mboka ndenge Fisto sai juste souci pour na ba maman veuve vraiment message à souka na pesika na gouvernement quoi voilà moi ba ve tala année à souka yango yo ba ve na pesi Carlos Kabasu Richard Amelin Gauthier Mascotte ve na Gauthier Mascotte tala ka ye na pesi ba meilleur ve na Benoît Ilunga na Australie na pesi ba meilleur ve na bandeko nyonso Muston Biembe bandeko tu balandi biso Mami Coco Talaraka. Merci Nayope. Voilà, qui te retrouve. Alors franchement, ils m'ont monté la main à poto bota la biso parce que ils ont rencontré il y a ba grand, babi awa, ils ont appel il y a ba grand, ndo moni ba benga ba grand, ndo moni musale sami kitoko. Alors ba ve robé ça nani parce que ndo bota la biso belé et puis un mot par rapport à geste oyo ndo so fission c'est tout ça la tala, la génération na biso oyo na ba âge oyo.
ça déjà 1000 $2000 au Kaba. C'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup Yves Pan, normalement vous félicitez yo. Voilà, merci. Parce que à chaque fois tu vas mettre la maso na yo na monaka et puis tu es banni. Voilà. Depuis. Voilà, depuis mais par rapport à ton travail, il y a des gens vraiment qui me disent que non, en tout cas Yves Congo Promo. C'est très important, c'est très bien. Les boss américains. Voilà, les boss américains, merci beaucoup à toi pour le travail parce que il faut complémentarité là. C'est-à-dire que les journalistes sont ça bien et aussi les sites les webmasters alors ça me la rapidité caméraman pas filmer bien il y a ça la équipe il y a grand il y a Monique Lelo Oyo vraiment on a succès parce que c'est un travail très dur. Ça c'est il faut ça battre c'est un travail très dur aujourd'hui il y a des gens avant d'aller à internet pour nous finga mais Yves va s'aider pour convaincre inviter naé basa l'émission ça c'est bien moyen ni Yves à ça là qui pour allonganda kunaye azo express na sambula akende sika tamusu ba kuluna bazali sika tamusu ba problème ali mais a préférer que ne ko luka actualité on a pour qu'il faut bande na diaspora donc nous tous battu moko aujourd'hui fallait tous battu mo net le to fêter danger mais comme tous ba congolais c'est normal et puis tous les latins mais voilà quoi mais par rapport à Fiston ça je dirais que dès qu'on to ba awa muzia passe baninga au moins déjà ngai na orphelin depuis mère na tika na âge à 5 ans. Donc première primaire. Si na tanga ba université na FO perso. Donc na yebi comment ça fait? Au moni maman veut bazolo bana na mai na misu ezali na oyeba passe tous en katina bango. Vous comprenez donc ils normal déjà coup de chapeau à lui, c'est un grand artiste de notre pays aujourd'hui to TV. Vous appelle chaîne comme on a publicité ça a été. Et ça ba biloko yo. Ils ont une bénédiction, ils ont des bateaux pour spéculer, mikolo, ana ba théâtre, on frappé, bossala boy frapper, non. Ils ont des gestes oyo. Ils ont aussi un temps preuve kaka publicité. Maintenant en côté prison. Yo on a nangai. Les bandes prison makala wana bana bumbu, bana selemba, bana ba makolo. Parce que ba banga kutu na policier. Ba libérer ça ici. Nous sommes ici. Donc, il faut un service d'exemple. Yves, jour anniversaire, na conseiller au festival nanda ko balier, muke ko tikala. Qui nous locataire fait nos PC, qui nous locataire hôpital où était dans un bébé au PC. Il y a un de pambola. Moi je pense changer moi comportement en 2016. Bandego bana poto mais ça ko vendre la clavier ko finga batou c'est pas important. Yo posa kuno ganga nga prêtre, oza moi si botiki, oza journaliste botiki. Ce n'est pas important. Tela marambo sala yango. Mais au sala biso bokabalo Yves to kabala penga te pato na besoin nango to zala nango déjà. Nzambe sa pambola. Merci beaucoup na yo pour l'occasion Yves. Merci na boss américain. Meilleur vœu na boss na caméraman na biso Bogar. Raïs Kangi, donc merci à toi, super pour caméraman. Merci également à mon boss, M. Josué Didi Pumba, parce que il y a un IP Zaramakila, puis Nekutana. Et puis, boss, Didi Pumba Josué. Didi, voilà, papa, je suis Mote à trop. Congo pour Motalara, en collaboration avec Congo France. Non, qui font c'était mal. Ils vivent pas tous. Ah, il y a des informations. Merci, on est ensemble. Merci pour l'occasion. Merci également à Gauthier Mascotte. Voilà. Gauthier Mascotte, l'homme idéal. Il est blaguité. Moni, maman, la moni. Ah. PM. PM, t'es là. Ah. Voilà, Moutouno. Tu l'as bombé dans la tête. PM. Pauline Pendigo. Voilà. Ah oui, donc voilà, on a commis. Ils ont normal. Merci également à Australie. Moi, c'est un junior Bonsangue. Il est pas soutenu à Makassi. Junior Bonsangue, Mouté Mariana Makindu. Maman Nabiso, merci beaucoup à toi. Merci également à Noël Okito Black Dedon. Merci à Keno Mouké à Londres toujours. Et puis Sam Loumonji. Mangumba, on est comme on a vite fait Fiston Bowell, Papa New Look. Bon rétablissement, mon frère. Tertio Mukumi. Et puis, groupe WhatsApp, les amis de Franck Stemay. Dans en 2016, vous avez mis à Franck Stemay dans le groupe WhatsApp. On a toujours Barut, Barose. En tout cas, vous avez belé. Pire longa dit mon frère. Donc on est ensemble. En tout cas, tout on a tangité, mais au bout de la c'est un travail très dur. Bon soutenir Bandego, Yves, vous avez Mona, Vincent Chilouizi, donc Matika Songo. Vous avez moins belé. On a autant à tout, mais on va savoir Moussala vraiment bien informé. Bon soutenir Bango. 2016, tout changement de comportement congolais. Yves, c'est un conseil qu'on a noté. 2015, vous avez vu qu'une année durant, tout ça, Moussala pour vous servir. Cette année,
de changer mon comportement. Qu'au final, c'est pas important. Et pour ça, biso ensemble. Et puis, bino diaspora na biso. Moi, je sacrifie ma télé de King pendant que ça là internet. Yves également. A sacrifié que ça là Kinshasa pour que ça va bino bande de diaspora. Donc, tous ça dans moi hospitalité wana, il y a s'accepter. Ceux qui m'a bezali benga Yves, benga Frank Stemai que no ya ndeni côté lo ba il m'a bé. Côté au sala qu'il faut. Au personne conseil la semaine rebongisa. Au lieu au finga inutilement, c'est pas important. Donc moi je pense que les alliés m'ont réuni, ils sont pas toi, les bandes fusion ça ils réunis, ils sont pour la juste et prochainement bon moi Yves pas au sala ngapena au sala. Merci. Voilà. Merci Frank Stemai. Parce que balobi Frank Stemai azama solo car année 2 ans beta beta ni la machine à Kina balobi on se connaît très bien. Voilà, merci à toi, à toi, balobi grâce à Ngumba, la fille dans scène, souris joyeux, aux yeux pliés, toi-même tu sais grâce à Ngumba, belle détail, belle figure, la Bossani TV nanga Alex. Alex Mouini poids lourd. En tout cas, ma sur les autres qui toquent toujours. Na Bossani TV, je dis Nsaka de London, le président Claude Nomasi. Jérémy Kouloulé au sommet du Canada, Motema SP Babo la patronne, Balobi Bangonde Bakani Canada Mobimba, et puis sans oublier Balobi Benizo la femme selon le cœur de Raïs Kang, le super beau caméraman, Paola Schengen London. La baronne Nabango, Babi Yende, sans oublier Harmonica, cette fois parfait, Motema, Dodo soit dit Arc-en-Ciel, Motema, il y a Dodo soit dit Elilia Kolo, Elilia Nzakomba, Naebi Kema Solo Oyo, Yonde aussi bien. Paula Schengen, London, la baronne, Babi Yonde Motokangi, London, voilà parce que London, na Maboko Nayo, mère Nabiso, il y a Kati, Pangi de moi, Harmonica, cette fois parfait, Arc-en-Ciel, Motema, Dodo soit de Lilia Kolo, Lilia Nzakomba, Biloro Wana. Tout le monde qui s'allie bien, héritier au Mokende, les garçons les plus précieux de Bruxelles, tous toujours ensemble, que les trois, tant que nous aussi fêté, biso tous banda, ce qu'on a bilo wasika, héritier au Mokende, les garçons les plus précieux. J'irai c'est bon de mon ami, merci à toi aussi à la Bossanité, bande de belle. Na soutien Yves Pantos, na Bossanité, Ndegolanga, Jansi, Mao poids lourd, on est toujours ensemble, na Bossanité, Bandego Belé, Bo soutenir toujours Moussala. Alors, si nous sommes en connexion avec Raïs Kang, le super beau caméraman, tout qui n'a déjà tout à la comment, Bandeko, Bazo Zoa Bilo, on a bango, à Kaboli Kaka vérité, à Kaboli Pé, n'a pas tous ces comédiens, il y a troupe. Voilà, c'est parti Raïs Kang, voilà. Congo, Congo TV, Congo. Maman a vu sauver via Papa Doudou Ngafo. Papa Doudou Ngafo, Maman Ngafo. Deux fois battu sous Monara. Peut-être que ça, c'est pas un temps à Saliango. À la télévision, à l'internet, à quoi ça on regarde mon côté. Je le fais passer à la télé pour vous donner aussi l'envie de le faire et faire plus que ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas assez de moyens pour la maman bazala bien. Mais si on a mouton na ngo mingite na kanisi bango poani yong to landa ngo za na ngo mingi ko kansa ba mibali na bango ba ndeko pesa biso esengo mibali na bango basali biso tozala pe ba o tozali na mwa mayele o tozwaki pa na bango on peut biso pe toza ko exploiter donc yazali veuve ya mama Doudou ya papa Doudou ata ko mama ata papa azala nzamba bangola o mokonzi donc mama Doudou Ngafo na mpesa biso mbeli moko kuna to kata mon boss attends, non, il y a Soso et Ango. Maman ya Thompson yango. Merci, merci. Merci papa.
nzambe apambola yo epuis nzambe akokisa baposa na yo. Mais moi lui là ya okalinga tambola bona ne mutuzo wana yo mo. Merci. Aidez maman, mon boss. Maman obanga te hein. Moi transport pe ça pas bilo comme on ndako. Hervé. So Miss Yaba Veuve, la beauté magique. Hein? Ils m'ont fait ça non comment non. Mobile nazari. Obilo orchestre à bandosala. C'est comme mobile n'ende zai combo naï. Mère. Comme naï Mumbata Joe Poster les grammes yaka. Ah, mère mu aza Veuve ya Joe Poster. T'as la beauté au mère azana. Mais beau qui pété. Mais c'est que l'eau soit merci. Vraiment, na rosenga merci mingi na sai sai. Nzambe abakselaye. Parfois les malheurs est bon. On a au nyo se uté ko le kanaye, nzambe pas pamboli plus. Vraiment nzambe azali katina ye. A continuer ko bomba yesu na bambule ko ya. Merci. Merci. Merci maman. Oui mon conseil. Mais bon até. Transport ata muki ata we wakanga ngwe koma na nda. Mon boss. Maman akokana na mbali naye. Yana bateli na mbali naye. Yaza Veuve ya papa na biso lokuli. Bakalo be bakale. Donc mon merci Nzamba Baxelo sur Amine. Merci beaucoup. Merci Nzamba Baxela sur Amine. Ma mère bazora Babylone. La benga ngo menga lelo ezana mwa Ma ba jamais la la lelo ezana mwa ku ke basinga micro mema malembe. Ça l'équipe moi 5 personnes. Kota mère, remplacer mère à côté. Mère abalanga sai na sa soni na luga soni na bise me bala no karabia te sai na kokati na jeune mais na kokati so na kutane na tumbula na biga yo balika tabia tikana na sina kota na lisanga ba Paulina na ba Mado Kiaza mwasi ya Lisala Ngomba. Lisala Ngomba, donc merci beaucoup maman. Nzamba pambola yo amona yo abaksela o ezangi nambula oyo koya ozwango. Merci bien. Kabilo ozo kwa msusu. Tu wana donge kota. Maman, t'attends na susu. Saki. Ba memelo sigo. Ba memelo. Nga uzo bia tabake tikelo tina ndako baki. Kota mère. Oh. Mamouani. Mademoiselle Veuve ya papa chef. Mamouani Veuve ya papa chef. Ya za mtu asika. Ya on faut pese ba sourire belé. Nasepeli penza mpona mwana oyo antuka Nzambe amona ye azokanisela ba orphelin azokanisa ba veuve Nzambe amona ye abakisela ebele nyonso suna ekoloba te. Mama bilo nyango. Merci. Azi saka loso. Saka nyonso ndenge bakezo ozwa.
Oh, présidente, les lesbiennes ne sont pas veuves. Hier, na tumbula que tellement balingani mingi na moi si à papa tout ça ceci. Na tumbula que na bi poli na bino boko mi ba lesbienne. On a tout ce qui ka pour ba seka parce que si on sekate beauté à Ozango. Merci beaucoup. Il y a moi si à Pépé Calais. Mamadou. Venez, tu peux éviter. Merci beaucoup. Na pesi ça merci. Na geste à sali. En ça en chaque année. Oyo kutu batata na ye na baya na ye na batu mususu basala rangote. Ayebi keza en tout cas eloko esaka biso passe na ko supporter eloko mono asala kati. Ba mikolo bazali artiste musicien po ba kosa po biso ba musicien basala rangote mais moi na muke leki ya bango chaque année à Salakango. En tout cas, nous avons pambola kaye de sous. Il y a mingi. A pambola, il y a pambola de sous 2016 et les carottes aussi en 2015. Paulina. Voilà, ta mère est bleu. Oh Mandolina. Il y a route bae déjà. Il y a la veuve, il y a papa sans souci. Mamadou. Donc, il est vraiment commentaire mingi penza ya kosa les athées parce que parce que fiston aza vraiment ya solo mwana oya ko éducation bien pour ti sans souci akufa na kolobaka mpona geste te asala mingi mpona nga asalaka mingi asala mingi do abosana nga te nakokozala ta naza na ndako akobenga na tindi moto aye azwi mwa quelque chose vraiment nalobaka nzambe wana oyo ayokaka baveve koleka akontinue kosala mingi na fiston atanda loboko nezaka toujours likolo na ye libota na ye makambo na ye nyonso ekende liboso vraiment ata moi oh ezangaka nango te ndenge ezaka tolobaka monguna azangaka te bakomeka bakosala babundisa ye me bakokoka te parce que losambo oyo biso osalaka nzambe ayoka. Merci maman. Merci nzambe. Merci beaucoup. Na muke tozali nango na ba maman peut tozala na bango en contact nde tosali boye. En tout cas nazali pe na esengo namona pe ata membre moko ya famille manager nazalaki pe na esengo namona pe ata vevi ya Tatu Kalombo nazalaki pe na esengo ya komona ata bavevi pe ya bamambri koko wana mais contact peut-être esali te ke tokutana oyo moke tozali nango mpona kosala bamama na biso yango wana. Je crois que biso peut continuer au kabula bilo pour na biso pe bando na biso a groupe pour ba aller à ndenge za la kaka. Si la fête continue. Comme ça tu libérer nos ba mère so ba mère ba et puis biso to continuer pour te baner to ça là ce qu'on a bando. Nous sommes déjà avec le fiston, c'est l'artiste comédien. Donc voilà, tout ça devant sa Paxel pour que tout soit solo par rapport à l'action et tout ça là awa Lilo le 30 décembre donc lobby de le 31 ils ont la 4 et va fête alors fiston c'est bano bota la biso surtout mingi na ndeko na biso Paola Schengen London la baronne babi moi moi yo bokasité na yo vraiment na ebiti na lobanini merci aussi à Grâce Ngumba la fille dans scène au sourire joyeux aux yeux pliés toi-même tu sais Grâce Ngumba alors voilà bano bota biso ngimba comprendre d'abord action oyo topé geste au dos ça là lilo d'abord ça c'est dit à quoi bandekobele bazakole la balobi fiston sai qui vanta ozo mema ngo kamara baoloba no chaque fois yango ozo mema ngo kaka obengisi tout ba mama opesi bango lisusu moi eloko opesi bango moi biloko kolia ya komela pe na moi le meilleur tout monde babi vanta ngo zo continuer kaka
omoni ndeko na ngai qui vantardisme eza peut-être oyo nga nasali te omoni na mboka na biso na Congo nga na komomona tokomi na problème ya bamo ozo comprendre veut dire confusion veut dire perturbation moko ya bamo vérité comme impolitesse ozo comprendre vérité comme impolitesse alobi vérité a manqué bonté comme avantage ozo comprendre donc nga nasali geste oyo et tant que mutu oyo asalaka oyo aza na besoin ya continuité na musala na ye na même vitesse na même bénédiction ça c'est bien ozo comprendre vie ya mutu eza lokola motuka bénédiction sikoyo eza lokola bacarburant ozo comprendre succès eza lokola neti bamafuta montere alors fo yebaka kochangeaka nde naza boye bénédiction nazalaki nango na année au-delà 2015 ezosila oyo eza quand même carburant na roule nango tokomi na fin évide bon neni nako kota station nini na approvisionner lisusu mpona banda ne fiske déjà 2016 na même genre ya succès na même genre ya bénédiction natali nzambe abi aza nzambe banani ya baorphelin ya baveuve siko so nga na bina nga ke bon ça va venga na représenter yo na bengi na nga ba veuve wana nzambe atala mais pecho nini ya ke remplacer nga na ba côté o nga fona sala ba masolo wana donc c'est rien pe fona PCP ba o pe azoluka poso na zo pesa ye akosala boye nzambe ana bato ebele fo pesa mais mitema na bango ndeza ko étouffer bango bazo eloko nzambe olinga pesa bango po nzambe okalikile wa muta bajara ba makambo boye te mais siko ba opesa ndeni poso ba pesi yo chango na pocho kuboli ça c'est bien on s'en comprend donc nzambe azaloko aneti biso bato pende tozalara lelo même bande on a so bana poto so alinga tinda moi quelque chose na agence a oponaka agence eza crédible o yebi que so na tindi et comment ozo comprendre c'est que pour combien agence de transfert na je continue bon nga na poche na tiembo nga mutuki nga nazo non il faut na yeba crédibilité ni bozana ngo est-ce que mbongo bato batinda comment c'est comme ça que Dieu peut azalaka otala bato et ça quand que posa mutu nzamba otindelo quelque chose te otala mutu so na tindeli osana ngoni eloko nini osana nango eza mbala liboso te ba mama veve bandala zala na bandala totina bango musika donc lelo soki nzamba pamboli yo na coin na yo tala pe boaka pe mwa lisu hein donc voilà. C'est comme ça. Voilà, merci. Également, c'est comme ça, mon vieux. Hein? Alex Mouini, poids lourd, en tout cas, un noir, Babi parmi les blancs. Alex Mouini, ils sont toujours ensemble, mon vieux. Merci. Alors, fils, on s'essaye. Nous avons un bon réseau, tout le monde 2000, presque $3000 et puis Marambo. Est-ce que famille de ce pays là, est-ce que mère n'a pas les femmes de ce pays là, mongo roté la bango, ata moi place malibanda awa, mais au dépassant quand inutilement comme ça, tout bien on est parce que batu bana ba mongo le kayo, nan ba misi bala roté. Soki famille na nga muto a sécurité, soki moi si na ngai a sécurité, soki bana na nga ba sécurité, c'est que vraiment na yebité donc c'est que ce qu'on a une fois c'est là parce que même moi si nanga même bana nanga même famille nanga babi que moi na bango sai c'est soka za lelo sai soki ma nzambe te zanan yebisanga pour la famille na biso nga na sai c'était par rapport à héritage qui sai yo exacte que ezali ya koko siko nga na zongo na komo kabela ngo bato te qui sai c'est exact nzambe atali abia bénir alors on peut faire la pambola bato ça système. Donc les systèmes moko que mutako ko empêcher ngazate mutako ko empêcher ngazate donc voilà waneza eloko moko donc na habité pour tamsu yo zo mono yebimi mais oyo kokota tamsu yo yebiti voilà alors to bengango fondation to bengango orphelinat to bengango na habité comment ni to bengango geste au sali ozo sala chaque année batu banda na l'an 2010 tant na kenda kotika ba banda badara na pesi ba tol na pesi ba créer na fouter l'école mobimba minerval
nasi nasala ngo école mobimba ke bana batangi une année ofele pour na sai sai. Et combien des enfants en 2010 combien de bana bazali na kati wana ata ba guide na école wana mais so batangi une année ba ba ke école wana tangi une année pour na sai sai. Ça c'est bien. Est-ce qu'on comprend? Tant na sala kango à l'époque na yebelo onini onzambe asala banda l'an 2010 si to koma lelo na ba l'an 2002 to ko ta ba l'an 2016 boy na bande osala mambo lelo te déjà na époque wana ta ba moni événement na bien sai sala fondation sala boye omoni ba image wana soko sali fondation bato ba repeso pe ya mingi na esa ba ngana na osala ngote par rapport ya intérêt mo na ozela pa baninga na bato. Mais je le fais par rapport à l'intérêt mon nom de la Rapanzambe. Donc, na obengango fondation te obengango orphelinat te bengango kaka être humain. Voilà. Je dis être humain, batu bakasaka être humain ngela sa mutu. Mais être humain ngikola sa zala mutu. Kozala mutu, être humain. Kozala mutu ezanini. Kolongola salité sikovandi. Kocha propriété sikozolala. C'est ça être humain. Qu'on a la souci à moutou le roi, qu'on respecte moutou le roi, peu n'importe quelle position à la vie. C'est ça être humain. Donc, on a ça là, comme on a être humain. Voilà. Est-ce que je rappelle le soutien de Bandeko et Liban Namboka et Topé Moutoumon de Moni déjà présent s'il y a Aboubakar Lyondo, Nzambe Omongabi, Awa, tous en Awa. Est-ce que Bandeko Moussoupe Batcharaman le meilleur pour le geste à Bossala à la fin de l'année? Bon, on a ba massa nangando chotang on a ba Aboubakar Lyondo. Na ba privé ba ya Willy Mouché Nico Damboka. Na ba Teddy Tendai Maboko Bank. Na ba Igor Balou la beauté plus l'argent. Nana ba bel joli kiu ma poto na poto mon konza Dijon. Nana ba ya Willy etoka. Mais au tout na ba ve wana tour, au tout na ba massa wana to ba web soke. Jamais ça ça bengaka. So alinga sala peut-être geste mobo. Mais nakuta na pena ba massa na ngane ti ba Aboubakar Lyondo be 3000. Ya yo ya pesi yo. So ko mela. C'est bon lia. Mais si on sali geste à bout, c'est ton cœur. Vous comprenez? C'est ton cœur. Madame bénédiction, personne ne pas batouana. Il y a un moment où on a un pour la geste à bout. Mais peut-être que tu as un geste à bout. Ah, t'es pécho. Hermon pena messi ka fourmi à Willy Tokapé au coup de peu babité. C'est un bon. Dis, parolez-moi 30 000. Est-ce qu'on comprend? Donc, on a un nengue. Voilà. Alors, Lelo, tant qu'on a un saï, frappeur, montou à Kissi, mon à Kissi, Tambalobaga, Mongo, Zalarana, mystique. Et ça, on a un geste à bout de l'homoni. Babi, même la Bible, Balobi, DM, c'est le qui donne avec joie. Tout le monde nous opère, ça va m'amener 5 enveloppe, tout le monde vraiment. Et bien, Tambalobaga, frappeur, Tambalobaga, Mongo, Kissi. C'est ça rondé. Bon, frapper na beta mutu na habité frapper. Ça net ba faux dollar. Oui bi na bien. Fo mutu kaka azala motema mabe. Omoni mutu so sa motema mabe. Même si so yo sali gata ba ma sali nye. Donc mutu so sa tche o même motema mabe za kwa gomme. Et face à nyonso na misu nango donc. Veut dire motema mabe ata yo o sali Tour Eiffel. Mutaya habillé comme ne ba fide. Voilà. Donc mutema mabeza arme moko ça efface tout. Lelo yebisanga net au quoi te na gesto ça sali na likamni. Na sala kate lelo talaka donc lelo so na kin oyebi. Yo mode so komika na kin. Donc tant on fula la télévision na yo. Ndemo comprendre que ah moto yo ama boko pambate. Voilà. Voilà pour terminer avec toi Ngaki yo. To salara. Et puis na katsa musala na biso to Chelsea Nzambe. Ça c'est. Omoni, ce que yo accompagner Nzambe na ba faire na yo, ozanoka na réussite.
Voilà, merci pour terminer avec toi. D'abord, on a Djibol Mbala, mais c'est le nom, le pays qui roule, Valère Ketchne, Valère le pont, on a Kinshasa. Merci aussi à l'immigration canadienne. Un Américain perdu au Congo, tout ça, le Tangazo, le professeur Claude Nomas, il vient à Jésus Ntaka de London, Magado sur la bienté. Ah, tu es toujours mon vieux, tu es sur la même chose que la Kati. Alors voilà, Fiston Sessaï. Tunga tout kabanayo melenga fait kabanayo au pesa bilan année 2015 et puis au Tikali au sali marambo tout yomongo na otiki le micro parce que marambo Paola Schengen de London Paola Schengen London la baronne et puis Naga Sangumba balbagi faut ça la ngobe pour que ça la bien la manapoto. Merci à toi Raïs Kangia, c'est dit qu'un tango roda bébé mineur qui se thème le futur marié, on est toujours ensemble mes amis donc voilà babi qui se thème le futur marié. C'est dit qu'un temps roda bébé mineur, sans oublier Vinim Pela. Ah babi, on est toujours ensemble. Fiston Sessaï. Nous notons que là, moi bilan, il y a année 2015 et puis réalisation ni nos salaki na au salakité na 2016 aux autres cas na pour que ça là. Voilà, merci Natike le micro et puis Mambo tu n'as pas. Ça nous va on a retiré le micro donc là en tout cas année 2015 batu bayebike batu banoka c'est année 2015 ozala moi mobulu onga na yebika na ota lo bango tout à l'heure nzambe sora lingala musa abomaka ça c'est bien vous comprenez donc pour même abimisa mwasi alalisaki mobaldor abomaki pour même abikisa mokili abomaki Jésus donc veut dire pour année ezera danger pour nanga fallait que ne bandelier ça année tia kufi. Vous comprenez? Donc, année 2015, vraiment, ça sur 100, 135. Voilà. Veut dire maintenant sur 100, 135. Donc, on l'a déjà ça. La Soukapé, trophée Pena, donc, meilleur artiste et comédien l'an 2015. Fiston Saïsaï, trophée Pena Ndoulawad. Voilà. Vous comprenez? Donc, bilan, ils appellent Kitoko, Maramoutou, l'équipe bien. Donc, Nzamba bateli biso, to senga sous ba bénédiction, ba grâce, ba maramba kitoko ya lisusu dans l'an 2015, dans l'an 2016 pardon. Na pesika mbote na batutu balandinga, ba meilleur vœu na mboka mobimba, batutu ba olanda ngai na minute oyo, inshallah, Nzamba pamola bino. So na bina na tanga ba kombo. Voilà, merci. Mais il y a un projet qui est en 2016 nous avons parce que le monde théâtral 2015 2016 nous avons avec agressivité. Ça c'est bien. Donc le projet déjà déjà la réalité. Yango na olinga sikoyo e bando bombarder kaka pa na mutozana yo. Voilà. Yo pena na Rosala Beswa j'avais doré. Na ba masa na ngai ba Frank Steman ba bino tout ba Ken ba Gloria Olangi ba Charlie Kanga ba ngotu. Voilà. To sala pena base mo boya mambetali siko visibilité côté internet. Ça c'est bien. Nazo banda 2016 mbala mona ba bombardement. Voilà. Et ça te que Rosela te tozo takem mbala moko. Voilà. Ok que ba petit ba fêter. Ba petit ba fêter. Le 25 décembre. Il est qui a petit va fêter. Mais bah on se Père Noël on est en retard. La janvier. Non, quand dans des biens voilà. Père Noël on est en retard. Ça c'est bien. Pour étudier. Pour ça le 25 décembre na ko sala boy. Ngamutu na banda makambuya. Bon mais ma bana na gare centrale boya na bana na triomphal ba se ko fele ba se pelofeli. Lelo tikala. Lelo tikala. Et puis ton moni Père Noël est à Moroté. Père Noël Moroté. Voilà. Na vandaki. Ba mon est-ce que Père Noël a y'a en retard. Na janvier sigo. Ba petit ba oganga joyeux Noël mais sur le 2 janvier. Voilà. Donc Paola Schengen voilà merci. Moi numéro de téléphone et nous appelle à souster mais pesa là. Numéro ka o ba ebi. Ba peso ka mamba V ça moi bien. Et numéro na nga o ba ebi wana ka. Rappelez bango ba ka. 00243 98 27 15 00. Encore. On a bateau balobara français na biso ya ba belge. Bateau ba français ba français. 00243 9 98 27 15 00. On peut balinga en moi anglais OW98 271 400. Voilà, merci donc c'était la Fiston Saïsaï. On se retrouve prochainement si Dieu nous porte vie. Merci voilà. Bye. Bolanda Congo Promo TV site et kanga ba site tout site oyo ezoke ko découvrir ba star
bao baza na bapalais bao batika bao baza bolanda Congo Promo TV po yango fin yango nde fin ba vrai chéri ba vrai Joe bolanda Congo Promo donc si tu ekangi ba site tout oza baplora biso boto bomba maki metara ya kunoli biso donc si tu ekangi ba site tout Congo Promo donc fin batika au vivre toza Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo Scanten ezalaka donc to solo na ndenga Scanten Weston ekoti na Congo Promo yenda zolia ba jour oyo ya lia ka 3 fois na kata Congo Promo Raf Ngindu Scanten ye donc bango batika la quoi soki si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka Scanten ekoti kaka donc to legi na biso Raf Ngindu mokonzi na bango quoi Raphaël Ngindu I'm your brother Raphaël Ngindu vraiment la pesio mokako soit kende liboso zo sala fierté na biso Congo Promo oyo eza kuya kosamba te tembe na moto te mikolo Congo Promo nde trois fois Congo Promo TV o boya sali mokili na esia ingénieur Raf Ngindu petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct Holanda ba Potonios Belgique ba la Potonios ouais balobi Raf Ngindu Congo Promo à suivre toujours idéologie ba bibolandango aspect Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous na Boston on a Raf Congo Promo monde entier international n'est-ce pas donc qui ni dobi biso de kota tina bakili tara Congo Promo to kota partout bango ba limiter biso de kota partout donc abi biso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo pour Congo Promo abi Congo Promo ne au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Congo Promo TV Raf Ngindu number 1 babi 001 Talanga State niveau matoso tozara na États-Unis niveau wa boy faut que va na États-Unis to bona biso te auto jiji ba ba banda te ta biso ne spona le Congo